Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi tahibina tahirin. Lelo chaîne nabino télévision na kombo Vendredi Saint TV oyo izali kopesa bino mateya na nzela ya YouTube pe na nzela ya Facebook. Asaleli bino émission moko na kombo Interview Sainte, l'Islam et les femmes. Interview Sainte, l'Islam et les hommes. Na kati ya émission wana tokozala kosala ba interview na ba musulman nyonso ya monde toyeba ba réponse nini bakopesaka biso na kati ya interview wana. Yango topesi kombo ya émission yango interview. Pona lelo tozali kosala interview na biso epa ya moko ya ba prédicatrice na biso oyo azali na mboka ya Brésil na kombo Zuena Kalunga. Azali moko ya ba licencié na faculté ya philosophie, kalam et philosophie. Asilisi licence na ye na Jamiat Musafa na Iran et plus particulièrement na Koum. Elo azali kosala tablir na ye ou bien prédication na ye na mboka ya Brésil. Alors nous avons la interview concernant sujet na biso oyo bana ya basi na carême, les femmes et les mois de Ramadan. Totala akopesa biso pa eyano na ye ndenge nini tokobenga ye na ndenge ya téléphone soki tokozwa ye totala ba réponse akopesa biso. Allô? Allô? Allô, cher Rachid. Assalamu alaikum. Nazo yokayo. Allô? Allô, Bibi Zuena. Ok. Motuna na biso ezali boye. Tozali kosenga na yo oyebisa biso. Tolingi toyeba est-ce que carême ya mwana ya mwasi na mwa ya Ramadan ezali na bokeseni na carême ya mwana ya mobali na mwa oyo ya Ramadan. À vous la parole. Merci mingi cher Rachid Bouyaki. Pona mutuna pe opportunité pe singai malgré distance nga na Brésil yo na Iran. Kokanga carême ya mwasi ya mwana ya mwasi na ya mwana ya mobali. Ba point ya bokeseni ezali pe ba point oyo ya ndenge moko pe ezali. Na yango pona ba point oyo ezali ya bokeseni mwana ya mwasi akobanda kokanga carême na ye soki akomi na âge ya 9 ans. To babengi yango sene tahlif, donc âge ya 9 ans. Donc âge ya 9 ans ezali pe âge oyo akobanda kosambela pe esengeli na ye alata malamu ase voiler malamu. Donc epai na ye ekomi vraiment obligatoire pour na ye na âge wana âge ya 9 ans. Âge ya 9 ans nde ezali vraiment pour na mwana ya mwasi nyonso abanda kosambela akanga alata malamu akanga voile na ye et puis akobanda ko gêner kokanga carême na âge ya 9 ans de babengi yango sene taklef. Na yango pona nini esengeli abanda kokanga carême na âge wana? Parce que mwana ya mwasi na âge ya 9 ans de âge wana mingi mwasi nzoto nyonso ya mwasi ebandaka komonisama yani kuma kibo mwasi ebandaka na âge wana. Donc, il y a mon règle, toi, mon règle, donc, règle période,
maswele na ye to amona yango te, esengeli asala nini? Akanga kareme na age wana, age ya 9 ans. Ya mibale, mwana ya mwasi soki amoni regle na ye, yani to baperiode maswele na ye, esengeli ntango akomona baperiode maswele na ye, wana akokata kareme, yani akogene te pendant période oyo azomona baregle na ye wana, jusqu'à ce que bapériode ya règle na ye esili. Cela veut dire soki amonaka bapériode ya règle na ye par exemple 4 jours, akovanda 4 jours, 4 jours wana akogene te, pe lolenge moko mpe akosambela te. Kasi soki 4 jours esili, esengeli na ye amipetola asala grande ablution oyo babengi yango ghusl. Après nde akontinue jeune na ye ti mwezi Ramadani, mois ya Ramadan ekosila. Kasi soki mois ya Ramadan esili, esengeli na ye kaka asala nini? Afuta bajour oyo wana ajenaki te. Cela veut dire bajour oyo ntango amonaki baperiode na ye wana, bajour oyo wana 4 jours oyo wana oyo amoni baperiode na ye esengelaki na ye agene te, akofuta yango na nsima mpona mwana mwasi. Na ndenge ya mokuse topesi réponse lolenge wana. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci na ba réponse oyo opesi biso concernant carême ya mwana ya mwasi na carême ya mwana ya mobali, et plus particulièrement olobeli carême ya mwana ya mwasi. Mikolo ekoyaka tokozala na bosengi na olisusu pona interview mosusu oyo ezali koya pe yango te epekisi biso tobenga bana basi mosusu tokozanga kosala bango interview te na ba séance oyo ezali koya. C'est tozali na posa tolobisa aussi ba mama concernant islam na nzela ya chaîne na biso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.